Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo. Mbote bandeko wabino Caroline Monaco ngayo na yesusu liboso na bino lelo toza mercredi le 1er août et le 1er novembre pardon na ye pona sala lisusu na lakisa bino susu elubu ona bongisela bino na journée ya lelo elubu na ya journée ya lelo yango yo elubu na yango yo donc lelo nazo salela bino malangwa ya liboke. Malangwa ya liboke yeyo. Malangwa yeyo. Aza déjà propre asa sukwami. Biloko ekokota na malangwa oyo yango. Comme d'habitude. Bouillon oyo akota. Vegeta na osangisa ndambu. Na kotia kip oyo. Mwa ndambu ya biloko ekokota na kati ya liboke yango ba ingrédients oyo. Citron aokota, pilipili aokota, liboke ebonga na pipila mbesu, mbisi ya mai pe ebonga na pipila mbesu donc liboke. Donc awa nazana mwa eloko komona nini tangawis akokota, tangawis na sina râpé yango yeyo. Na râpé déjà na litungulu ekota. Liboke ebonga biloko mingi te. Donc ndeka na lobi jimbo oyo ezanga te na linga yango mingi po ezala vraiment bien. L'huile pe ekokota. Donc malangwa na ngai yango yo na sina sali yango eza propre. Soki bomoni pondu awa na kosala pe pondu ya limbondo na yebite soki bokomona. Pondu ya limbondo na kosala mais na sukoli yango te parce que ndenge bozomona na sukoli nanu pondu yango te. Kasa na ngai yango yo pona kosala liboke na sina sukoli yango. Ba feuille eza frais. Na sokoli ngaso na osala bambisi na linga kozanga bakasa te bakasa bozomona na sina sokoli yango etikali na tia mwa papier essuie tout pour ko absorber mai donc bakasa yango déjà eza prêt bakasa yango na sokoli yango etikali na sala masolo na babiloko okuna. Muscade na yebite so na yebisaki bino muscade pe fois kota mwa muke na mbisi. Mafuta mbila na bozomona ekokota na pondu ya limbondo. Bon. Voilà, libuna tso ya lelo yango yo, liboke ekokota na four. Parce que naza na makala ezali. De toute façon, il faut na yebisa bino vérité naze pa ina ngai te. Ba bengi ngai quelque part na ya kolamba. Na yebite makala ezali oyo na yebite soki bomoni ya ndako na ngai te donc ba bengi ngai na kosala biloko kolia quelque part donc liboke mais na kosala na makala te parce que malili na kosala yango na four. Voilà suite bozo yango sikoyo tout à l'heure bande ko sikoyo nazo mixer biloko oyo na kotia na liboke oyo eza ai. On tient déjà ndamboa oyo ezali tangawis mwa ndambo ya litungulu biloko mingi te parce que biloko pe soki eleki mingi na biloko kolia eyalaka bien te. Sikoyo nazotia mwa ndembi biloko yango na komixe yango mingi te nalingaka biloko ezala mwa ba morceau nalingaka ba épice koma potopoto te donc ndenge kanga lobaka moto na moto aza na ndenge ne ya kolambela ndembi yo na kotia pe nyonso tu te po mwa ndambo ekota pe kuna na limbondo kuna. Voilà, oyo ezali pilipili ya mobesu ezala bien na mbisi na sina sukola kiango. So ozo boaka pilipili ko boaka boye na nzungu tolongola eloko te. Esala moi
moi décor na boaki pilipili mibale parce que mbisi abongaka na pilipili nakobwaka mwa kibe na ngai oyo obiso nsutu toyebi nalongola mbangu parce que na video yango ezala mikuse na boaki kibe moko nakozwa mwa ndambo ya vegeta atie me nakotya mpe nini oyo ya bouillon wana oyo nalakisaki bino mpo natie mwa ndambo ya mai yango oyo natie bandeko biloko na biso yango ezonikama ndeka na yesi bino ekonikama mingi te nalingaka biloko ekoma potopoto te baepisi ekozala ekonikama bamorso apres nde nakotia yango na mbisi okomona ndenge na kosala neti boye atuka ata bande minute mpona olongola yango deja donc voilà biloko ya lelo yango oyo deja na saki yango oyo ezota yango wana kuna oyo bakasa mbisi na ngai yango oyo esi esukani bandeko na ngai liboke yango oyo esili kokota na four ya 1 heure du temps depuis natie yango na four donc malembe il faut tozela susu 2 heures donc faut esala 3 heures même 3 heures et demie ebela malembe nga alingaka liboke ya four te nalingaka biloko na nga na makala kotumba na makala obe na bakoni mais moyen nasala yango eza te awa nayebisi bino ke naza epai ya moto abengisaki ngai eza mwana na ngai moto abengisaki ngai mwana na ngai ya mibale naya kolambela ye me akofuta nga parce que eza mosala na nga akofuta nga po eza teke lokola naza mama nde nalambele biloko akofele nonono nasali biloko tosi toyokani akofuta nde ngai donc nazali epai ya mwana na ngai ya mibale nakosalela biloko ndenge asengaki voilà etikali tosala pondu ya limbondo ndeka nayebisaki bino aza ne na passoire po tosukola pondu yango marge eza nango propre me ngai vraiment en tout cas nasukolaka na ngai pondu ye aza na passoire te donc azalaka ne na passoire te somba mpe alingaka mpe te soki ayokaka te soki nini nayebi te oyo ezali bicarbonate alimentaire nakotya awa na limbondo na biso mafuta mbila yango oyo mbisi mpe yango oyo mongusu donc nakosalela biloko liboke esi ekoti na four alobi akolia yango na makemba kwanga mpe ezali donc voilà suite après bandeko tokomi na etape ya mibale ya pondu ya limbondo ndeka nayebisaki bino oyo ezali bicarbonate alimentaire tosombaka yango na maison africaine sikoyo ndenge eza wana nazotia bicarbonate awa nasi natie baepice donc kamwa poireau kamwa ndembi mwa litungulu sikoyo nazotia kamwa bicarbonate yango yo omoni bicarbonate yango mpe eleka mingi te po soki eleki mingi kozala susu kitoko te donc eleka mingi te boye ekoki toujours naza na gant na changer gant oyo nasalela mbisi ya mosusu me nasukola loboko yango po nakomélange pondu na maboko pondu yango oyo natie bicarbonate na biloko nyonso ekoti sikoyo nakotia mai mingi te nde nalobaki mwa mai moke parce que donc voilà natie mai nango lokola tobakisa voilà wana eza limbondo na biso mai mingi te sikoyo naza kotia mokonzi ya baepice biloko ya mungwa nazotia vegeta na pondu natiaka kaka
épice moko donc végéta yango naza kotia soki bokomona nayebi te mafuta tokotia yango soki pondu etoki mpenza etikala ata quelque balambaka kaka o mwasi nde nalobaka kaka mwasi atoza kitoko soki kote cuisine mobulu mawa to donc kitoko na o wana eza nango zero po mwa biloko nasaleli bano oyo bakoko kaka na konte ya mosala na ngai na konte ya mosala kikoko totie pembeni liboke yango oyo esesai 2 heures de temps soki natomboli yango nayoki ekomi mwa léger wana seke ebeli po eza liboke ya mwa supu koliama na kwanga na makemba ndenge ye moko akolinga aza na kwanga aza na makemba voilà natiki bino suite après bandeko tokomi na suka ya émission na biso ngai wa bino Caroline de Monaco biso toselansa na mama olamba depuis bomwana bato mosusu bango bayebi bango koloba me bato lokola babiso ngai oyo nayebi kolobaloba te donc mutu na mutu aza na domaine na ye oyo asalaka ngai naza chroniqueuse te naza na nga molambi naselansa na nga makambo ya kolamba bilubu nalambeli bino yango wana mpo na lelo nakokisi wana bato bolandaka ngai napesi bino bambote napesi bambote ebele na bato nyonso tu na baoyo balingaka ngai na baoyo balingaka ngai te en tout cas je vous aime beaucoup bye bye tokutani mbala nsima Congo check check TV Yasibo Mutombo Congo check check TV Yasibo Mutombo